Or Satan a la posa nzoto oti. Hein? Diable on n'a rien à voir avec le diable. Diable a la posa nzoto oti. Si kamo kosongolo pakala. Siko et si comme même esprit na yo, et non esprit. Et suis esprit na yo et continue na kata prison. Dans le continue na kata prison, allez quoi affecter siko nzoto na yo. Vie na yo mo ko songote. Yo moto mo la vie ozo lekisa. Makambo zo kutana nango. Baninga baza ko évoluer. Baninga bazo kende liboso, yo kende liboso te. Famille kanga mesika moko. Batu babunga kate. Makambo simba kate. Oza na besoin nzambe aya ko intervenir na kana yo. Akoyaka. Bon, ils ont pris la délivrance mais sur quoi il était hein? Pourquoi il a eu pété? Tous on a makomi. Dès qu'il fait avoir autant à makila. C'est un raté qui na aller Canada na prière. Et si mara il a mal en délivré. Na ba pasteur me souper bazalon délivré té. Bazalaki ba kache. Bazalaki ba kache. Mais ensuite délivrance. Oh, comment ça vous wana base belé ba mangudi bazali ba ko ba pasteur ba belé ba mangudi bazali ba ko ba pasteur. Ah oui bien. Non bota majite. Ba kache mo ba mangudi ba bazaki belé ba tangi tangi so ki tiko ba makala kuna bazaki belé ba ngaba bazaki belé. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada. Chers mes fidèles internautes, nous sommes toujours aux Oralibako et on est sur la 4 chaîne de Nazarien TV. La 4 émission de Bino Table est présentée par votre humble serviteur Dadi Mukoya. Je suis toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne. Les Nazarien TV, je dis un grand merci. L'équipe Nazarien TV, je dis un grand merci. Dans Maman Tiffany pour la confiance au PC dans la princesse de l'éternel. Je dis aussi un grand merci à Jérosa sur la caméra. Pourquoi pas Alain Kakala. Dans la régie. Lelo Table 7 dans la prophète et dans la pasteur d'Oréa. Nous allons dans le plateau où il y a tout soigné par rapport à thème autour de thème sur la délivrance, délivrance des animes. Pour avoir délivrance des animes. Pour le prophète et la pasteur Doré à le plateau où on va présenter l'homme de Dieu dans la régie. À chaque fois, on va ça va vraiment banal, mais quand tu peux vraiment, tu vois en 2022, nous sommes comme on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. Salaboye.
boye. Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Nalobi ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Et Fada, thank you Fada. Nous avons plaisir à Philomène, nous avons monté ma vivance depuis Londres. Nous sommes toujours avec la servante de l'Éternel, Maman Tiffany, Mabé Yanzambi et Zawapi. L'ancien à la Jirosa Simakamia, peut-être bien invité dans le pasteur doré. Bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça t'a oublié. Grâce. Moi, mon jati par rapport à notre grâce à Rolando en ce moment dans les Nazariens. Il y a nalingi bino mingi bimbo la na biso tango nyoso na chaîne ya Nazarien. Tolingi bino na kombo biso. Bye bye. Oh bye bye monsieur Sili l'homme de Dieu. Shalom, merci beaucoup. L'homme de Bapi, toute chose commence par la prière. La prière juste pour quelques minutes et puis ton côté la thème la biso tout problème. Ok, prions. Seigneur, merci. Te peso merci na moment qui toko pesi biso. Tika ete kombo na yo ekumba mana tonga lelo. C'est toi qui règne dans cette émission. Vous tombez dans les temps ici où afin que le roi de gloire fasse son entrée. Tout le monde a esprit supérieur et Emmanuel afin que les bouts en Nzambe et la éclaircir na maloba oyo na kombo Yesu. Amen. Amen l'homme de Dieu. Ok. Voilà l'homme de Dieu, le lot thème d'habitude autre bilan quoi, les lois sur la délivrance. Sont vraiment la délivrance d'autres bêtes appelle c'était sur la délivrance tout yiba. Délivrance c'est anonyme parce que tout le monde a oh pas délivrer là. Oh pas délivrer là. Ce qu'on trouve délivrance d'abord définition. Délivrance c'est anonyme. Ah merci beaucoup la parole au bois accordé biso, Nzambe azwa vraiment le kumu. Na lingatena bolanda biso na bokebi. Bana kwa éclaircir peuple ya Nzambe parce que tous appellent la confusion makasi. Donc toujours la délivrance, nous allons expliquer nous c'est quoi la délivrance. Mais bien aimé dans les Seigneur, cher internet, délivrance est amis. Or délivrance c'est l'action de délivrer quelqu'un. C'est action de délivrer. Délivrance est amour. Nous salango on tous allons bosser une action pour délivrer quelqu'un. Pour rendre notre nakati ya liberté. Pourquoi balobi bono sur le plan spirituel comme ça? Babi délivrance et action ya ko délivrer mutu pe ko rendre mutu nakati ya liberté mutu azwa liberté. Ce qui na zongi na plan ya kibo moto comme ça, délivrance aussi et prisonnier moko aza ko tendre liberté ba pesa nakati ya prison. Mutu moko akangamaki nakati ya prison makala. La cacho moko boye asala ki mbeba moko songolo pakala ezala malamu uto za na raison l'état kangi tant que ndika za Nzambe assez muto na kozana l'état ba ko saisir pendant temps aba ne souwe na yepes le prière ni kozala un jour abima na kati ya prison parce que tant kozana na kati ya prison aza privé na ba droit na kati ya prison kuna moya ba les ate moya sala makambo malamu ezate a dépend na mobeko bati na kati ya prison ezape lo lenge moko siko esala me rappelle na molimo tant que tozolo la délivrance est sur le plan spirituel l'andanga bien et ce que vous comprenez bien. Or la délivrance tozolo la Bible ce n'est pas charnel. Or la délivrance sur les parties spirituelles
Or délivrance et ya kana makama molimo. Donc on la délivrance dans la Bible, tous on a toujours eza na molimo. Ce qui te font na bukanda na biso pour na era, to go so ka ba verset a bon tarapo to ko tanga ba version les vérités et on a biso penata bo limbisa so ka verset on a peut sami parler awa. Luc chapitre na biso 8, le verset 26 à 20 à 27. Ba relaxa biso li solo ya fou des gars dara. Mutu moko azala ki liboma. Abot landanga bien. Na côté sur l'explication on comprend qu'est-ce que la délivrance. Mutu moko azala ki liboma. Botama ki liboma tilanda bien. Ya on a le délivrance et ça sur les places spirituelles. Délivrance ça la forme nzoto boété. Il faut comprendre le miracle, la délivrance et ça va chose miba. Surtout si quand on a une différence entre miracle et la délivrance. Qu'est-ce qui est le miracle, qu'est-ce qui est la délivrance? Quand on a expliqué pour ton côté tout développer bien là le bambala moko, ton côté émission ça kitoko. C'est bon? OK. Ça va pas moula. OK. Tant nous tout la biso on a fou de gadara na Luc chapitre 2 pardon Luc chapitre 8 le verset 26 à 27 tant on prend ndak et ça bien. Fou ya gadara abotama ki libomati. Il y a le but de délivrance et ça pire spirituel. Quand on parle de la délivrance dans l'église, nous voyons directement la partie spirituelle à moto. Or, Satan a un poisson nous autres outils. Diable, on n'a rien à voir avec le diable. Diable a un poisson nous autres outils. Diable a toujours un poisson esprit à moto. Amen. Le pour diable a détruit nous abandonnons sur les places spirituelles. Il y a un job en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce qui sur le plan spirituel, aux hommes faibles, il y a côté na kati ya prison ya muli, ya muli oto benga banzungu ya bondo ko côté na kati ya prison. Tant on le banzungu ya bondo ki, eza ba banzungu bote mais eza ba cacho, ba prison ya molimo. Mutu azalaki na bien. Azalaki na vie na ye, azalaki na famille na ye, abandé ko sa makambo nyonso bien. Un moment donné, un esprit est posséder moi na mobile. Moi na bala komi ko vendre na kati basi, ya ba cimetière. Alongwe na kati ya demain. O esprit mabeta ngo ko posséder mutu et ko longolo esike lingi ozala et ko mema osiko esika moko songolo pa kala. Siko esika ko mema esprit na yo, e banon esprit. Esu esprit na yo et koto na kati ya prison. Tango koti na kati ya prison, ale ko affecter siko nzoto na yo. Mais mutu azaki na vie ya kitoko. Azalaki mayele. Vie na ye komi boyendenge nini. Mutu abande ko zala boy akombo ende c'est-à-dire esprit na ye déjà et commis quelque part à la posséder, il y a délivrance. Il y a la délivrance. Or, délivrance, et ça sur les plans spirituels. Par le et ça action, il y a que délivrer quelqu'un, pour rendre mon libre. Il y a un moment, on a fou des gadara, à botama libomate, et ça esprit. Or, délivrance, c'est ça spirituel. Esprit, on est contre la carte esprit, parce que esprit, on a des mots, la légion. Bazala qui m'a cassé au légaye. Tant que côté est possédé, il y a un moment mais c'est ça la délivrance. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu par rapport à Némio et à Nélusso, par rapport à la délivrance. C'est que l'homme de Dieu, ceux qui ont tenu la délivrance, possessif ni ou à kogi koleka que cause à nini ou délivrer mon tout n'habite pas principe ça rendre ni to ko ya maman te ay maman pour abiki avec la délivrance ils rendre ni possessif il y a délivrance et ben non ni possessif. Merci beaucoup Nzamba pambona question qui te poser biso il y a on est bandé dans le il faut qu'il y ait la différence entre miracle et la délivrance. Or la délivrance qui amène le miracle dans la vie de quelqu'un hein. Donc délivrance n'est pas un miracle na bomo ya mutu le dit délivrance est une partie spirituelle ya mutu ba ko sauter délivrance na nzote nza ya molimo tant que question poser na délivrance pour mutu azwango eza na ba partie ebele na kati wana je te expliquer mon nyonso ya liboso ya mke quand expliquer moi mke pour la rapidité ya liboso pour la délivrance à liboso eza na prise de conscience de conscience parce que Bible dit que la vérité peut vérité au sanini et quand on la biso on comprend que telle vilobité viol nazanango et ça souvi nangate il faut na lukanza bendenge Esaïe lobi na biso chercher l'Éternel pendant qui se trouve invoque-le tandis qu'il est prêt okoya ko luka délivrance na yo o se donner oyeba ko sula maliboso prise de conscience yo moko na ozo prise de conscience et ça peut la délivrance mais sous sa volonté en Nzambe oyebi na yo te et l'autre mon côté ou la mouki pega na tongo mo ta miracle salami aux yeux maman de délivrance quand na quatre église
ozwi mama de délivrance okangola mi pe vie na yo komi na kati ko elongo na ba condamnation et coach na kati ya liberté yango verset la pesi est-ce que moi na mobali o ayeba ke mpona zo délivrance ayeba ka ngote alamuka ka ndenga lamuka ba cimetière parce que esprit ya mabe et c'est kota ki kati na ye elongo na milliers ya bato parce que muto na komi posséder a obika vie na yete akobika siko vie ba imposer or vie ba imposer yango nde koganga na kati ya bomoi na ye or délivrance ya liboso eza na prise de conscience okomprendre que vie na obika liboto ndenge toza nango bato baobonga te akosa banzungu moko bekandi mabota balingi te tobonga il faut se kotoye bana kotelema tangu tokotelema tokoluka siko délivrance tangu tokende koluka délivrance nzambe pa kosala nini akutana bango. Mais est-ce que l'homme de Dieu ok tant on a toujours dans ma commune ndenge nini muto koyeba ke non azaya kokangama azosenga ke aleka na délivrance parce que ça va écouter maman ndeni siko muto yebi ke non ni na bufuna leka na délivrance question vina yo bako vina bako songote yo moto ngota la vie ozo lekisa makambo zo kutana nango baninga baza ko évoluer baninga bazo kende liboso yo kende na liboso te famille kanga mesika moko batu babungaka te makambo simbaka te oza na besoin nzambe aya ko intervenir na kana yo parce que délivrance sur le plan spirituel yo momo na bato belé ba obika ba vie na bango te bazo bika ba vie o ba posséder bango parce que il y a des esprits o posséder mutu moyen muta bika na vie ya batu ezate donc oza na posséder délivrance tango o mo na vie na yo et tambola mabe baninga basalaka yo salaka te baninga babongaka bino bobongaka te baninga babalaka bino bobalaka te makaba baninga kendaka liboso bino famille kendaka te mama c'est le temps ko vanda te c'est le temps to lukanzamba fait que nzamba lola ayeba na kokangola libota bipe bana ko fongwama. Est-ce que normalement délivrance de komo mona na église tout à la délivrance pour comme ko lekana kati ya église na biso omona mutu vraiment est-ce que la Bible quand même mutu vraiment soit ngaza livre faut ça akoyaka bon ils appellent la délivrance nous sur quoi était hein pourquoi il a eu pété tous sont dans ma commis dès qu'il fait avoir autant makila c'est nga raté que na aller canada na ba prière nga raté et si mara il a mal on dit c'est nga raté la mba pour la kangolama amen oui c'est nga raté mara Yesu est-ce que la prière qui pour la prière pour est-ce qu'il y a quelque chose parce que ba gêne la délivrance ya nzambe ezali hein nzambe de akalika comme le journal lelo eza pour na yo or bible la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Or, moi, si on a eu quelqu'un qui parle de Jésus, alors comprendre Yemokabi, ce qui n'a fait la maladie, parce que l'eau est allée. La makila, on a quoi sangana batute. La makila, il faut la salle en mouvement. Allongwe aye koluka Yesu asimbi. Place ni à côté de la gêne. À côté de la gêne, délivrance, et ça va kambondenge na ndenge. Et ça va délivrance sous il faut qu'on ta gêne et prière. Parce que Bible, il y a aussi des espèces des esprits. Et c'est un gars qui gêne et prière. Ma personne peut un programme, n'a autant qu'on prise de conscience. On a le qui dit prise de conscience. Le bifon à la kangolama. On y est pas mon salanza. On y a diagnostic. Alors on continue la consultation pour n'être pas on continue la consultation prophétique. On écrit la prophétie. Nous avons le bino pour pas. Voilà pour les panayo. Au sein de ma comité. Ma comité n'a dit. Yo bi qu'un somme tania des faut à côté la prophétie la prophétie la processus monter église hein aller église et ça c'est faux aussi la Bible parce que ça dit monter la piscine la Bethesda tous on la piscine la Bethesda c'est à côté la prophétie à côté à ça la prière rebellité délivrance c'est ça la c'est un miracle c'est la délivrance il y a délivrance oh bah qui n'est pas lapidé oh bah qui n'est pas mais qui pas pour lapider à ça gaditer alina kufa azu délivrance azu délivrance yoka il y a des délivrances et des délivrances il faut y avoir un processus délivrance à processus délivrance c'est la raté délivrance à progressif faut l'année la délivrance délivrance en ngulu té et là tout ça il y a église il est là pangoui mais la Bible montre ba délivrer la processus et côté gêne prière ça la bosse tant que tu la carte il y a Luc chapitre la Bible 13 le verset 11 maman n'a l'église en ce qui posséder avec la carte église posséder il y a la carte église sauf dans la bicate ensuite dans la carte église posséder mobile ngwana sauf dans la bicate c'est ça la procédure c'est que nous dans l'église il faut to lande la mutu faka akangola ce que mutu dans délivrance de mon frère okonyo kwama okobika fila yo te yango délivrance eza esprit na la mutu et ozo tambola na yo mais esprit eza capturé quelque part
oza na posa nzamba kangola yo yango na fandi kana vexé na ngo na pesi bino na liki 8 wana il faut les kana processus ya balandela yo mo ça vous a défense ndengeni yo vous allons aveugle avec un côté vous aveugle il y a aussi des auteurs de défense mais il faut pas passer aux conditions balandelo on ressemble la boue il faut la passer au ressemble la boue on ressemble le ba ah non la chose aux na les bandeli na ba phrase autre ba que défense muso ya ka yo mo la mu kabo pour na ndaku na yo neta ku yo te délivrance fait ça makaka na église na ndaku na délivrance ko sala monde na okangula na okangula ba kitu no okangula to te vele ko kangula jamais na taki mo bomna bi active na ba no so bomba ba tuté o sala ma conversation akata faut ya ko tubela oye ko tubela na sima nango koleka ba service ici nango délivrance pour zongo conscience na yo obi ke viol na ngo tika yango oye na église po basala nzambe bango ne bakopesa procédure pour na kokangolama esprit parce que c'est esprit na lobino diable na posa oyo te diable na posa nzoto te azaka na posa esprit ya mutu tango esprit na sa capturer obandi ko bika siko ba inconvénient ya mutu aza non délivré yango délivrance mutu sou ko amatezo te ama na classe ko ba place pour comprendre nga monde zo comprendre nga bien te mutu aye le quatre église écoute-moi bien yo kana mutu aye na quatre église kaka ne moté ya mosanza mazote azote nguye bimi na kati ya mosala nzambe pa simbi mutu na pasteur pa yebi na été mutu na kangola na maladi na ye akangola na likambo na ye azupe délivrance na ya biki yo konjo te yo pasteur yebi yango te délivrance ya kana bandenge na lolenge mudeti batu oyo ba yeba kate un jour à cause de délivrance net apôtre Paul apôtre zo kana apôtre na biso Paul ye délivrance ya kana ndenge ni o délivrance à Paul ezalaka na nzela mutate ya kayete aho kuti ko bomba chrétien na le mouse ya chemin ya mouse azo na chemin de masse akute na ye moko le Christ ye délivrance za ki ya Christ yeso la bêtie na sima na matine pa mosai na ye abonde la pona e kaye longwa akota na kati ya mission nzambe mutu na mutu ana ndenge nzambe amemela ke na délivrance yango mo na église toza wana pona kosunga milimo ya bana na nzambe ekangolama sans délivrance okobika vite. Sans délivrance, on a passé. Sans délivrance, on a sans délivrance, on a l'étiquette. Il y a une délivrance, mon frère, ma soeur. Dans le but, il y a action pour délivrer quelqu'un, pour rendre à il y a liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, délivrance, il y a la maïté. Ils ont la mungwate, ils ont la kotungulate, ils ont la kosukulate, mais délivrance, ils ont la kombola Yesu. Pour le combat Yesu de Kangola. Combat kutimité que Jésus. Ce qu'on a moka na biso monte que biso pe doit na délivrer. Maintenant, on a la carte Égypte. Moka ni Congo na biso. Congo ils ont senga na lobaka na mission moko lekaka. On a l'axe na pesa la vision moko nzamba na sanga pour la biso ba congolais faut conseil na biso moko sala. Comme ça si fait zonga na congolais. Biso surtout dans biso na ba en tête nano. Biso ba homme spirituel. Na lobi délivrance. Biso ba pasteur faut ba délivrer bino il faut ba ça ba pasteur faut ba de la délivrance mais les gars maintenant ça délivrer te à côté kana kata luinga mi ba tu na kata luinga. Oyo yebi. Na kotanga ba kombo te lelo. Ba se belé ba moto na ba frère na ça moto yo kana délivrance à biso Congo. C'est là amen. Nous tous c'était en scène Nzambe aza mosali nani ya Nzambe fongola na Romains 16 Romains 16 17 batu wana ba osala Nzambe te ba osala nde mabumu na bango abi lokola ki pasteur le foot akala ça intérêt ça monsieur qui ba lo ba ndenge nini wana na kota na ngaka ayi wa français na ye akoti pe lokola pe ki parla ngote ayi ka moi de vexé na ye abengi pe batebele ko na mbongo na changer ale batu ba kompi ko ebe belé awon expert na ba niko survivre et ana batebele faut passer la délivrance pe na ba pasteur me soupe bazala on délivrer te bazala ki ba kacher bazala ki ba kacher mais ensuite délivrance oh comment ça vous wana bazé belé ba mangudi bazali ba ko ba pasteur ba belé ba mangudi bazali ba ko ba pasteur awi beta lono buta ba dite ba kacher mo ba mangudi ba bazaki belé ba tangi tan so ki tiko ba makala ko na bazaki belé ba ngaba bazaki belé ba pasteur o yebi ya mo so ba se ba pour sa délivrance o yebi oh bah c'est belé ngana ko tanga ba ko ne ngaba ko ba te na kala classer de na on tanga ko mo douter mais on a il faut la délivrance pasteur il faut la délivrance il faut y ba mutu tomba bengi yo musala nzambe hein
na mo puta ko mo kulonga na rôle na biso to so na enseignement autoza na non to ko to na ba pasteur te to ko to ba yala so to ba bikana to ko to na délivrance to ba basé la délivrance parce que tout si ba pasteur en réalité de côté des peuples à Dieu ba zo de délivrance totale pasteur azala pour ça conseil ça mutu ba ko sala ngote yo na peso na Romain 16:17 wana ba on sait la libu na bango délivrance et ça spirituel. Même quand nous posons une question, il y a pasteur. Il y a aussi des pasteurs qui font la délivrance dans les hein? Pourquoi un pasteur a été abattu? Azote Matthieu 23 lui la biso. To lo ba makambu, biso moto sanini. Eko beza mabe, koyibe za mabe, lokute za mabe, kindumbe za mabe, kindoke za mabe, mais yemoko azo le kobo, ala kana baser, alingi baser, ba des autres wana, ape na posa délivrance, ezala kana ngo, na lobi papa, na za na posa bongisa na nzambe, na ko benga muninga moko na ko na ondima na grâce za kati na ye. Papa sumanga na za faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ok, voilà l'homme de Dieu, quand tu toujours l'émission l'homme de Dieu, Moutoune Zakaka, éclaircir l'homme de Dieu, délivrance, tout ça on a commis. Il y a quelque chose qui sont le hasard, ils ont délivrance au miracle. Lazare, là c'est miracle. Là c'est miracle. Miracle, ça c'est miracle. Miracle. Lazare a koufaki spirituel, il a koufaki nzoto. Nabi délivrance c'est pire spirituel. Lazare a koufaki pe na koufi. Délivrance spirituelle et bandana ndeni. Oh, délivrance spirituelle. Toké kasi. Quand le sous la Luc chapitre 13, le verset 11. Moi si mon kubu, landanga on a côté spiritualité. Moi si mon kubu bota maki koukité. Mais aye ko koma kouki, ya kanzango normal. Azo kanzango normal. Mais Zokande ezalaki esprit ne les rendrait infirme. Tant qu'on écoute na Yesu na kata synagogue, Yesu est posé le boko, na verset 13-14 dans le Bible, aux a délivré na maladie na yo. C'est ça la délivrance. Lazare est un miracle. Dieu a opéré le miracle. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Il y a une différence entre miracle et la délivrance. Il y a une délivrance. Il y a un miracle et la moutou. Lazare qui est condamné. Na coutume, nazala ki condamné na banzungu, nazala ki na kati ya prison, na yo ki liloba na nzambe, na bandeli. Délivrance ya kana maïté. Ba musu ko ba délivrer, faut ba tungula. O ba kati. Ils ont un service pratique, hein? Nous avons pas inspiré. Tu sais les scènes, oui. C'est bien excellent. Ça c'est une scène. Je ça c'est une scène. Ah, c'est une scène. Tant qu'on met la gîte, on met makila il y a Yesu. Et parce que Bible n'a pas hébreu, makila Yesu peut sur accès libre, il y a recours dans la carte ça, il y a sanctuaire. Naza condamné, naza prisonnier. Yesu ce qu'on a côté la bonité. Il faut moi noir kangolama. Tant qu'on a ko kangolama. Bah! Na ba na raté na salle nini? Na bali. Délivrance. Miracle. La délivrance qui amène la miracle. Vous comprenez? Avant palper miracle, avant simayango, il faut esprit na kangola manang. Ce que esprit na kangola mi, au longo esclave à prison. Un prisonnier pour balater la carte à prison. Un prisonnier la partie baisse le plan physique comme ça va bien. Et ça donc on a prisonnier à cause de la liberté na ye. Le jour où la liberté pas à coller la vie na ye, à coller la goût na ye, on mon entier mayaki à bouki prison. Tant la prisonnier batambolaka. Bazo sepela mo batambola ki chasa mbana journée moko. Pourquoi abeti 7 à la 4 pour tambola raté. Le jour mon entier maye a beaucoup de prison, frère voilà atambola ki chasa mbana mokolo moko. C'est ça ce que nous avons besoin. Or la délivrance, c'est partie spirituelle. Le diable n'a pas besoin de ça. Pas bébé sanga bandana na molimo mutu. En réalité de l'homme c'est l'esprit. Ceux qui esprit les faibles bah au compte dans la carte à prison, moi bika fina yo exactement délivrance c'est spirituel. Donc tu le mot délivrance et ça soit place na carte ya molimo ya mutu. Donc aux yeux délivrance au commis siko libéré. Ba singa na boko ça nini et katane. Yango mona na Matthieu 21. Azo la mona mpunda moko boye. Mona ane moko bakanga baki na singa. Hein? Avec la pour ça dans la liberté. Mais le jour où Yesu a même qui est délivrance moi na punda wana katanaki à côté de la carte à Jérusalem. Or Jérusalem est la cité de paix. Donc pendant que vous avez la délivrance cité, au côté de Jérusalem, il faut une délivrance pour l'on a cité à Parvis, au côté de la lieu saint, au bika bola muyanza
ya nzambe, c'est ça. Ok, mais l'homme de Dieu, mais la délivrance est comme un peu au sommet dans l'église. Personne au temps, mais ça, il y a l'homme de Dieu. On est comme il pasteur a dit que ça va me tuer. Mais d'abord, on va parler de la délivrance. Peut-être $50,000. Peut-être $500. C'est la limite autant affecté dans moi. Autant à fond, on ne remet pas, on remet 16. La ligne affecté au mingi penza. Tangue la biso kuna. Remet 16 c'est le biso. Tanga on a Josué. Ouais, vas-y. Tanga remet 16 c'est le biso. Remet 16, le verset la biso 17 à 18. Balobi la biso ni. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent les divisions et des scandales pour des productions de divisions et de l'enseignement que vous avez reçu. Car de tels hommes, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, hein? Leur propre ventre. Et par des paroles douces, par des flatteries, il séduit les cœurs des simples. Ah, c'est clair. C'est Jésus. Maman il a passé. Maman ça la posa de délivrance. Maman pina shida nanga, le roi la posa la somba jeep nanga, na lata bien, maman sko aotala na rosa maman $200. Ce que maman c'est-à-dire aux délivrance tu sois qui ont fait, tu peux ça peut faire. Au fait, yo c'est la lombo monté. Na senga ka monté mais so pesi nga mbona olia. On reconnaît des actions de grâce. Tu peux se rendre action de grâce. Mais nga pasteur Dora yo ça nga ta piège hein. Côté la nga brisque. Attends la bureau na nga futa na nga mbongote. Na teka na nga piège tonté. Vers okuta na sambeli pour ba délivrance c'est pas na ngesa na chaque jour nzambe na kangola ka bata. Chaque jour ba délivrance c'est ça. Merci vraiment l'homme de Dieu, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. La CP Makasi par rapport à ouais, TV Zangonga. D'ici là, déjà, j'ai 30 minutes de la message sur la chaîne. 30 minutes. Numéro dans la ligne. Et puis, numéro de contact sur votre. Nous avons là à Pambola Bisso. Yo mutulandinga mbalasima tukokota na mona musindwa mais maintenir na mutu na délivrance c'est pire et spirituel. En délivrance inde mutu memaka matériel na bomo ya mutu. Ya ngombe c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne fait suivre aucun chagrin. Abandonnons na molimo pe to komi komona oya nyamela nzoto komi kotalisa manzamba lola apambola biso bino mutu bolanda biso na bokebi nzamba apambola bino ezaki nga bino mosena nzambe le pasteur de Banzungu que Dieu vous bénisse. Et Fada, thank you Fada, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci à Jack Pro depuis France, pourquoi pas à mon vieux que j'aime beaucoup depuis Canada, mon vieux Luka Antaï, ce que vous allez m'embêter depuis Canada. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwa